Bonjour, bonsoir. Babi Nathan, écoute la bino. Tout ça, on a www.1j4cadencinfo.com. Tu es pour Nini. Babi Patili Bondasi. Ah, on est Babi Bana Star. Alara Star. Maman Star, Papa Star. Bon, mon ami, mon talara, mon ami, ce qui te reboye. Na 10 ans, bino moni Kingombi, Bore Tondi, Kabangala. Ah, on a maman Tika JT. Ah, on est GDG. Tu es parti de Bondasi. 1j4 maman Kitoko. Ma chérie. Dis-moi, comment tu sens, tu es là avec maman et papa dans un grand restaurant comme ça pour 10 ans. Comment tu sens? Ben, je suis contente. Déjà, je ne savais pas qu'ils pouvaient faire quelque chose d'extraordinaire. Mais je savais qu'ils pouvaient le faire parce que mon père, c'est une star. Et ben, j'ai une émotion que je ne sais même pas si je peux expliquer, tellement elle est très forte. Ben, j'ai rien à dire, ils sont extraordinaires et voilà. Merci en tout cas, bana kitasa, bana poto, a on est idéologie à moi à 10 ans, si vous monica staff est fani boye, poto, ils ont été photo que gars ingombi onte, moi classe ya boye. N'en tout na question maman, tu parles aussi lingala? Ouais, d'accord. Maman elle est à côté. Comment tu sens si maman est à côté? Quelle joie tu vas donner encore maman? Parce que c'est pas papa tout seul, c'est maman elle est à côté, tonton parce qu'elle est là, parfois tu es elle est là, il y a encore beaucoup de monde ici pour toi. Hein? Dis-moi encore des phrases, encore des touchants pour les gens de 1J4 Congo RDC. Mamie elle est là encore, écoute-toi. Tout le monde est à Congo, il est là pour toi. Déjà, je les remercie. Et quand je suis à côté de ma mère, je suis plus contente que jamais. Après, il y a beaucoup de gens qui sont venus pour moi. Je suis très contente de les voir. Il y a mes proches, mes amis, mes cousins, mes cousines. Je suis très contente de les voir et je les remercie d'être venus pour mes 10 ans. Pour moi aussi, je voulais seulement te dire coucou à la chaîne de 1J4 de votre oncle Patili Bondasi. Tu es très content, moi aussi. Je suis là? Ben, oui, je suis très contente. Et je te remercie à toi parce que tu es là pour me soutenir et voilà. Merci, bisous pour moi aussi. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Jonia. Joyeux anniversaire. Botama et l'amour. Botama et l'amour. Botama et l'amour. Botama et l'amour. Oh, c'est une introduction. Quand tu es gâté, c'est parti du bonheur. C'est Babi Mwana Star. Chelsea, Gloire Eden. Sandy Nimbala, maman, Omoni Django. Gérard Moko. Banakini. Kabangala très mystique. Bon, quand peut-être mère, n'a pas de 1000 euros dans la poche. Oh, ya kabaro ya temewa ya lamba na habité. Vraiment, abi prophète il dit na biso awa. Beje vous kama chapa na biso awa. Babi maman na ne blaza wana. Ma véro. N'inga na tout na question mo ya moi mi balemisa tu yoza maman. Comment tu as senti 1J4 à partir du bonheur? Comment au senti n'était maman, aux avez mon côté bandinga mazali, to tom sa micro. Tara Véro, là on est parti de bon ça et ça est na sepeli mingi talaka J4 zoloka makasi tango J4 kitaka donc la kisi que c'est que bien makambeza bien J4 za ba site moko pamba te tango ye po ebike ya za makasi patuka panga ba za makasi po na sepesa mwana biso po na 10e anniversaire ne Mama Véro, na kopona yo tout ça douceur mingi. Yo kabanga ko rasuti. So le mega masa nini Véro. Ya ma douceur mo to so deuxième mi-temps. Maman, nento bakaka ndongo ye ko soutenir bisonyo surtout ensemble famille. Des phrases pour na mwana yo olobini. Na bi joyeux anniversaire. Ouais, to ye poto sepesa mwana tala kaka. Mwana biso Kapangala, c'est mon frère, c'est mon pote. Donc, nangana yate me era bengi na vite fona kenena sepesa mwana présence na biso sali quelque chose en tout cas kobota me eleki nyos nga Suzy Koutiki donc Suzy Koutiki grand prêtre mère dans la carte Château Rouge
c'est boye naza wana yango wana toye na longwe depuis Château Rouge ti awa poto sepesa mwana donc mwana biso mwana talaka mwana donc mwana ba français balobi nini les enfants d'abord donc talaka donc priorité wana atake mama na ye pena na mobimba nanga to sepesa mwana donc deux fois te donc eza mwana. Merci na sepeli bana kini babi ane kapanga la GDG Papa Tiliki omoni mapamba na yo Papa Tiliki omoni na yo mama mama nanga zeti kiri mama zeti kiri onde mama na dini mama zeti kiri toke na ye mama nenga o présenter combo ne ba zona NJ4 cadence info pour moi.com. Ah oui, je suis la copine à Véro Kiri. Ah, tu es quand on a moi, on a CPSA moi, on a biso. Joyeux anniversaire à la grande bébé Nabiso. Merci à Yapatou Kapangala. Merci à ma copine Véro Kiri Love. Donc, ça fête quoi, 10 ans. Je remercie le bon Dieu pour son anniversaire. Rien à dire, on est ensemble. Merci. Merci beaucoup. Véro Kiri. Parce que yo za Véro Kiri motema kapangala yo zali mwasa masananga kapangala take parti libona sitake star na yo yeyo mais na ye penza parce que Véro Kiri obokaka Véro Kiri ngana lela ga Véro yo mama na ye nanango tala bébé tala kapangale wana kapana mwana toke nango ma Véro Kiri na ninga ka fasa suka pona mobile na yo kapangala na onero bo sebino mbali pona mwana Joana ninga ninga mafandelo awa ba mama Château Rouge faut pena lata o parti libonda se na yo ka nezalaka deux fois te yo na bete mission ngana yo neni mo na comprendre question ka nengo bo fanisi batu yo na kapangala talaka ba chéri o balala ka tena butu toujours beauté na beauté question mayonnaise yo fangi bango ba ye siko ya nengo nini. Bon, au moins, ils ont battu les Arabiens. Ils ont bien battu les Arabiens. Battu tant que mon journal, le les qui samedi, monsieur Basala qui met en diminuant invitation pesa qui est à se représenter awa. Donc, ils ont 5 mingi, ndeko nangai, camarade nangai, famille tout au sangani awa. Donc, ils ont 5 mingi. Ils ont pendant 5 ans magnifique talaka. www.nj4cadence.info.com. Voilà, c'est parti l'ibondas. Ah, on est tourné dans GDG, babi fait toyo, taka kapangala. Hein, masanangai, t-shirt ni mune boye, ngamona yeta parti l'ibondas. Star na bino www.nj4cadence.info.com. Ah, qui star ezali, qui boss pezali. Taka ba fo chera boye, ba na makambo ya minene boye kapangala, ça dit jeune Véro qui gaza wana ta qui mère de mère. Na banana ni na siko nani vraiment na yena no. Bonsoir maman. Oui, bonsoir tout le monde. On est santé. Ouais, santé bien normal carré. Bon la caméra bien parce que a la chaîne à partir de Bonda si WEAYO lingara mingi yango yé sentiment no senti o Véro na kapangala ba fanti jepe na boye bana mwana talaka je o yo mona ndenge ni. Ouais, na sepeli na lobaka boye c'est na lobi ko ganga saneti. Naturel, hein? Donc, là, on a le bapon à Véro. Franchement, on a pambola. Après, ça est sous ma casse, il y a roboko là-bas. Donc, on est là. Là, on a le bazar à Nzambe vraiment à Sunga Union à Bango. Bah, continue. Et joyeux anniversaire à Jalina. On est trop. Toutine musique. Donc, on est là. On est des tatas, hein? Des mamans aussi. Merci beaucoup, Balabi. Allez, moi, Mireille, moi. Sandini Mbala, mère de mère, Yonde Zarandeyo, Babiga Nezalaka, Patou Kapangala, to beau sanité, GDG, on est NJ4. Dans mon pensée, bon, mon rabino, ma mère danger, ma mère Lengi, Babi et staff, Nabiso et Amakas, surtout quoi, il y a un engagé. Il y a un engagé de mère, nous avons bon, on a dansé, pour la jeune fille, pour la 10 ans, au début. Franchement, je suis vraiment contente pour Janina. Elle a totalisé ses 10 ans aujourd'hui. C'est la fille de Kapangala et Véro.
Donc c'est notre fille aussi. Donc elle a eu ses 10 ans aujourd'hui et on est contente pour elle. On est ensemble ici, toute le maman et les papas pour Janina. Et j'ai vu que l'enfant, quand elle est rentrée, elle était aussi contente de son anniversaire. Et je dis merci à Patou Kapangala et à maman Véro pour l'anniversaire de leur enfant de 10 ans. Et ça se passe bien, on a bien mangé, ça s'est bien passé vraiment. Et merci aux parents. Ouais. Merci à toi, maman Véro, maman ça toujours parce que moi Simoko il y a boboto, nenga la kaka, hein, babi na kata Luanda Raissa, bébé banyongo, GDG. En tout cas pour na siko chaleur on ne sentir ngo. Na mona emo odobi na bina Véro na koto, ma Véro na koto. Parce que babi Véro kiri na GDG parce que li bonna ça lingande chaleur aboye. Ça na ma Véro côté azoya. Voilà. Oh ndo moni bango be bami d'enfance, bon mwana. Mbula ndo moni boy. Ma Véro, siko non sepeli chaleur on a pena na mona ki koto yo, même ça na ma plaisir ko ya feta mwana. E mona mona o salon mo ya boy. Ça toke. That's the man no bina, that's the man bina so ya boy, so ki boy. Toke ko? Ça. Toke. Soko. Ye pas ça ngo bi. Toke maman, toke ko? Toke. Tiki maman, ça comme toke ko? Ya feta mwana ki to bina te. Tiki. Babi ta ba mère babi na ba ma kitoko. Ma Véro. Pona mwana ndingo bini boy elengi wana niba obi baningo no penda itimba ngo baye siko eloko nini o yo kana kite baninga baye esengo na kasi pesa bana kin balanda yo parce que taka moza kapangala Véro te ezate ke eloko na kana kite bango penza ba sepel singa pe na présence na bango ezate ke na ndima kite ke bakoya mais na yeba ki bakoya mais ton na moni bango présente et ça ninga sous plaisir. Donc oh baza bae mwana bango na comprendre siko bino na kope bino misatu bwana G oh mabudu ye libondas magulutu eza ndenge nini amweka magulutu chana katikati anaza na katikati voilà makuta ye na minute oyo o makulutu makuta eza ndenge nini na sengo za nango lelo libosa ye awa makasi esengo mwa makasi taka 10 ans c'est pas facile. Janina gomi na 10 ans le toza awa to ara boye bo mona ngane toza ara boye sexy suka sersi eh makuta mo sersi mama Janina wagi makutu na moni bena esengolo ye lango awa. Ce n'est pas facile, papa. Dis ça, ce n'est pas trop fait. Tant qu'on a quand on a 50 ans, papa va se payer. Même si on se paye à 10 ans, moi, toi, on est 5 ans ma case. Na se paye ma coutu, mais en tout cas, na koto, na pape, maman leki. Maman leka j'aime ça. Ah, toi, maman leka j'aime ça. Et c'est ngo, ne me voyez si j'ai bien aboyé. Ça tire en den. Donc rien à dire. Donc bino mo rande bo mo na nde fete ndenge zoleka ndenge to bandi nango ndenge pete osukisa nango donc na nesengo makasi pona Jaina siko na tuni boko sete melo mo kete ma kutne ba mama sape awa mama Chakuli kulutu voilà ba bineza la kaka balabi kapangala Jaina kapangala bina na sengo voilà bamoni awa za makambo moni ti to bina parce que ça fait à mona na biso to ça l'émission il y a fait émission te to fandi pona délicte a émission moko ya sengo parce que o mama kulutu ti aza awa taka choix ka moti kitoko tai wa mona mukia 12 ans age ba souté oh en tout cas awa ndeza ka bataya motamwasi yo to continuer suna yo tamwasi na moni koto e bataya yo nzambe e ini na te zo su koto susu balabi awa nde indi e indi nde Paris tombe Paris au Paris ba maman Paris batele mara voilà deux fois te masolo makambu Paris de makambu en tout cas siko mama kulutu ne botabi no so awa et sengo na sentir sikoyo mwana ko si 10 ans bobombeli ye nini ya ba surprise awa ezane miko en chikati basili bonnas awa nde balabi ko bimisa ngote mais
GDG kaka. Bon, oyo eza liboko oyo ebimaka oyo ebombani bayebaka te opata monika oyo bamoni boye oyo ebombani bayeba. Bamama kuluta boye kitobo te kaka balukaka mbongo bango nyonso bagrand père de mer. biso ye moko ayebi kado bamama na ye basombeli ye kado moko ya koloba te jaina moko ayebi wana eza surprise ya jaina oloba ngo na tele te. Balobi awa ne tele ya jaina eza awa tele ne ya kati ya masolo awa neje babi sikoyo na ntango sikoyo jaina eza na besoin ka bamama na ye babinele mwa mokie mauni biso ya ye continue émission na biso www.1j4cadence.info.com parti libonasi yeyo yeyo naza na bino yeyo te chali fla sikoyo te te zonga nini yaka mama oh no bin libondazi oh ne libondazi toke tobina mama toke joa wa mama oh mama babina ko oh eza fête à moi na biso fête à moi na biso toya pona nini voilà ton restaurant pour ça moi sengo yaka te plateau tel marane ngwana Abdias zonga bien awa mama zonga na koto mke makulutu oza biso awa pena voilà neza ona to ça bien kati boye nesi maki mfuka nata normal makulutu yo boye makulutu siko esengo na yo le mama na muke batu ba yo kona kisasa na poto oza panama jere na rane esengo na nango donc il est tellement moi na ko 10 ans et ça a été donc 10 ans à mayele 10 ans à marambwebele 10 ans donc tant mon a ça 10 ans azo soit ba responsabilité marambwebele école ça moi comme mayele donc osenga nzamba bakisela lisusu ya mingi lisusu oya zangaki e bakisama lisusu donc sagesse intelligence donc ba makambo nyonso wana po eza clé. Donc elle a fille à moi là. Merci beaucoup na sepeza ka wana kaka. Makum soye awa. Maman lekia. Merci to za koto ko nalinga ko mina bataille ya boy. Faut ka koto ça la kama lengi. Merci beaucoup. Mais ya koto ko maman leki. Moi à Paris, moi à Paris. Nega maman leki. Nazona yo apena so ma sœur nanga tala la caméra. Au senti ndenge nini pona lelo e sengo to za biso nyonso pataka to za apoto yo bika to za apona ngo. De pona moi no chez na ça bien. Bon, et c'est vraiment ma casse, ça fait quand même 10 ans passés. C'est pas donné à tout le monde. Donc, Nzamba continue quand on va télé, à Zalanae et joyeux anniversaire et de bonnes choses. Merci, baby, toujours à ma GDG. Yaka koto ko s'il te plaît, maman na biso et senga robota et ta maman belé bona na moi na bango et senga. En tout cas, merci pour na bino nyonso na sepeli mingi. Pour na yo na senga na olobi nini. Na CP ma casse pour la moi na biso Jalina. Joyeux anniversaire à Chati. Joyeux anniversaire à Chati moi na biso nzamba pambola baxile sumi koleka. Merci tous on a gâteau après te reçoit ensuite dans interview de ma maman et ça m'a bien. Check, toke. 1 2 3 check.